Papa, il y a un montant, il y a 232 millions, ne Green Congo zo bandate. Rôle nini gouverneur ya ville ya Kinshasa, Excellence Daniel Bumba Lubaki a joué pour que pour atteindre l'objectif, il y a mise en exécution à projet. Le gouverneur de la ville, c'est lui le premier citoyen de la ville. Donc, ce que la ville est à salité, c'est la chef de l'État. Daniel Bumba Lubaki. Le projet sera exécuté pour la ville de Kinshasa. C'est-à-dire que le chef de l'État, on peut sa dernière avant, mais le gouverneur de la ville, il a porté le projet à cœur. C'est-à-dire qu'il n'est pas chef de l'État. Chef de l'État, solution Angoy. Talaba Congolais, des pères et des mères, professeur Samuel Chiswaka, et l'ongona ba Congolais moussous, ba commis projet, ba louki financement, ba zubilo konyoso, ba zuba matériel, ba zuba usine, ba zunyo ces zanga kaka garantie à gouvernement congolais. Bino moko lora bozolo ba garantie. Garantie ni bozo pesa na ba peuple congolais peut ba dirigeant que projet réellement exécuté une fois que ba autorité ba koti makambo. Comme ça, les missionnaires, ça a un plaisir. Pour nous, tout le monde a garantie nous crédibilité au professeur Samuel Chiswaka. Tant que projet est na Kinshasa, et Zaki n'a aucun kin label Poto Moindo. Et quand il n'est pas directeur à cabinet, il y a ex-premier ministre, le professeur Ngandakoy. Atali projet, c'est le meilleur banda congolais comme un projet. Après ça, et construire un projet comme il s'en société. Nde basali Green Congo. Et quand le ministère de l'Environnement, c'est le meilleur projet. Banda Congo et Zala Congo. Et quand le ministère a plan, et bimi que c'est le meilleur projet. Et Zaka Bape Sabiso, 8 mois. Tu installer usine, Babakse Biso, 12 mois. C'est-à-dire 20 mois, Bako Luka Foulou. Na Kinshasa Foulou Zate. Mais pour nous exécuter mission, tu as d'emblée Kande, tu as encore il y a gouvernement. Il y a gouvernement congolais. Bapesi biso garantie wana ke bozwa mbongo ya mundele ekota bobanda toza na 350 camions o babengi camion pelez oya ba poubelle camion wana etambolaka na chauffeur na des assistants, c'est-à-dire que déjà Green Congo azo rejoindre le chef de l'État na premier point na ya quinquennat o ezolobela plus création d'emploi taba olamba ngosko yoka biloko ezobima pour nous que Green Congo ezotambola na vision ya chef de l'État engrais naturel kaka na déchets ya ménage bafulu tango ekota na usine asali engrais naturel pour na bilanga omoni chasse nyonso boboa kaka omoni o bidon ya mai oni bakiti nyonso eza plastique ekolamba na usine basali susu biloko mususu basali kiti mesa kopo chasse donc tout plastique et bima. Vous avez un peu de technologie mususu zo ba déchets ba plastique eza na ba rivière ne tout monde retourne na lobi na yo boye yo zomi pesa musala eza Green Congo biso fulu eza nde matière première c'est aux produits carton au moins net nazo utiliser papier mouchoir na oboa kango mais Green Congo a zéro besoin alamba ngoli donc ba carton nyonso ba boa donc na fulu eloko to opère des athées na Kinshasa ba babeta su mabakuna mabende te po bato mabende bayaka siko muto fulu pe aye ba koko baza pipona ba pesa congolais oyo makasi ay ba kosala Green Congo azo produit biogaz au moins ba tebe ba wona lamba na réchaud à gaz na lamba biogaz ezali po no lamba na réchaud et à part siko biogaz hein Green Congo azo produit courant ndeko nanga to bomana te so tali partout dans les réseaux sociaux bazolinga bali a DG à SNEL pour courir zate na Kinshasa mais solution courir yé Green Congo yango moni ba combattant IDPS ba Congolo ba telenga na bazangi misala projet na bango ngo tozo insister na excellence Daniel Bumba Lubaki entreprise kolongola o soni pour eza projet oyo ezali Green Congo kin label Poto Moindo